Noël a décidé naïe. Comme tout adulte qui se respecte, alali à la monki à lobby, a fêté Noël na Kolwezi dit. À partir du 19 décembre 2025, Oyonkingo, compagnie africaine d'aviation CAA, a zongé avec un paquet idéologie, bah vol naïe à destination Kinshasa Kolwezi. Père Noël au lobby nini. Batoto ya Kolwezi ni kuna kuya. Sawa. Kinshasa Kolwezi à partir du 19 décembre na CAA. Oh, Toloba quitté. Papa Noël anakuya. CAA Mojalisi. Bon début de semaine, Nabilo Nyonso Olula Kolanda Info, Lingala Journal, à peuple mbote. Nabilo Nyonso Tofongo, il va s'en aller sur mon côté, c'est le chef de l'État, fait Antoine Tshisekedi Tshilombo, Ayambaki, week-end, et ambassadrice sur les États-Unis, Madame Lucie Tamlin, Yé Ayaki Kopesa, au revoir, et pas chef de l'État, Nyonso Eselmaki, na cité la Union africaine, après qu'aussi dit ça, mandat dans la République démocratique du Congo, chef de l'État, à remercier qui est pour n'avoir effort à sali, pour n'a kokolisa. La relation entre États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, Toko Babasangola Biso Kaka Nangambo, la présidence pour la construction, le chef de l'État fait Antoine Tshisekedi Tshilombo a sali bongo mise au point sévère na batonio so oyo bazali kotambu sa discours ya haine contre communauté ya Banyamulenge bolanda l'État yango longola héritier Mapindemi. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a livré mise au point mon ferme liboso ya monté à discours ya haine oyo ezali ko viser communauté toute congolaise. Boye mingi penza ba Banyamulenge, chef de l'État a exaucé. Oui, chef de l'État a exhorté ensemble la population de la République démocratique du Congo baye banako rejeter catégoriquement forme nyonso ya discours discriminatoire topé ya bokaboli. Azali ko rappeler insistance makasi et pa ya touti congolais oyo bazali pe ba citoyen à part entière. Bazali ko bénéficier ba droit ndenge moko pe ba devoir ndeti ba congolais nyonso conformément à la constitution ya République démocratique du Congo. Na message na ye chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à mettre en garde contre toute manipulation ezali ko talibanda pe asengi na ba congolais ba kuye na piège ya Rwanda te oyo azali ko exploiter tango nyonso question identitaire na prétexte ya prétendue marginalisation topé persécution communautaire. Chef de l'État a souligné que la stratégie ya déstabilisation ezalaki déjà utilisée depuis tango ya kala mingi penza na nzela ya fabrication pe instrumentalisation ya ba groupes armés responsables ya ba graves exactions pe bazali ko semer division entre la communauté et la République démocratique du Congo. Na conclusion, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réaffirmé unité nationale, cohésion sociale, pe kobo ya ba discours nyonso ya haine. Wana ezali ko constituer ba pilier essentiel pour na kimia pe stabilité na République démocratique du Congo, pe asengi na citoyen nyonso na responsabilité pe na vigilance. Alors, cela primature, c'est le Premier ministre Judith Suminwa a procédé qui samedi dans le thème un livre intitulé RDC à l'aune de 55 réunions du Conseil de ministres du gouvernement Suminwa, œuvre scientifique, ezali bongo ya Julien Paluku, ezali bongo ministre, ya commerce extérieur Nathalie Kaila. Après, c'est une détail. Premier ministre Judith Suminwa a procédé qui samedi na baptême ya livre intitulé République démocratique du Congo, gouvernance à l'aune. Il y a 55 réunions, il y a conseil des ministres, il y a gouvernement Suminwa 1. Œuvre scientifique, il y a Julien Paluku Kaongia, doctorant en sciences politiques et administratives, il y a université, il y a Kinshasa, ministre, il y a commerce extérieur. Publication Oyo ezali consacré na action gouvernementale na premier mandat na ye. Publié na batom mibale ezali ko totaliser 735 pages. Ouvrage Oyo ezali recueil annoté, il y a ba décision, il y a 55 réunions, il y a conseil des ministres. Oyo esalemi entre le 12 juin 2024 et le 8 août 2025. A documenté, analyse, à contextualiser ba communication, il y a président de la République, ba directive, il y a premier ministre et ba décision sectorielle Oyo ezwamaki na gouvernement. Selon auteur Moussala Oyo ezali ko viser ko sauvegarder mémoire institutionnelle ya l'État pe ko rendre lisible de manière ndenge ezali ko salema kotalisa pe kotalisa ba décision nyonso publique na sommet ya exécutif marraine ya événement chef ya gouvernement akumisaki œuvre Oyo utile pe nécessaire profondément responsable
a souligné que le gouverner ezali ko se limiter kaka te na ko annoncer ba résultat kasi ezali pe ko rendre action publique compréhensible pe évaluable pe traçable sans mémoire institutionnelle et kozala na continuité ya l'état te to amélioration durable ya politique publique ndenge Judith Suminwa a déclaré qui avant asenga ba étudiants chercheurs ba journalistes ba responsables publics ba s'approprier na ouvrage oyo ye a baptisé officiellement ezalaki préfacé et pas ya professeur Émile Bongeli peut présenter na professeur Michel Bissakiboul boye livre oyo et kumisami ezali œuvre moko pionnière ezali ko placé première fois na RDC conseil de ministre na katikati ya analyse scientifique et systématique ba intervenant ba talisaki particularité méthodologique ya auteur mingi penza acteur politique et chercheur oyo a proposé lecture moko structurée ya ba décision gouvernementale classée na secteur oyo a précédaki mingi ba notation explicative pe rédigée à chaud pour na Julien Paluku Kaunga ouvrage oyo ezali livre citoyen destiné pour na ko renforcer intelligence collective nationale pe ko pesa na ba génération ezali koya ba archive moko ya malonga ya gouvernance publique contemporaine cérémonie ezalaki organisée na présence ya ba membres ya gouvernement ba parlementaire ba diplomate pe ba éminent professeur ya ba université et se clôturaki na séance ya ba dédicace consacré mingi na entrée ya œuvre oyo na patrimoine documentaire ya État congolais. Caisse nationale de sécurité sociale CNSS Namokuse a outu kopé sa avion Yassika na compagnie nationale Congo Airways. Boulanda ba détail. Cérémonie et Kamba Maki et pas ya directeur général ya Caisse nationale de sécurité sociale Charles Moudia Kazadi oyo akitaki yemoko elongona délégation na ye na aéroport international ya Njili pona ko inaugurer avion ya sika na kombo ya CNSS Lac Mukamba oyo Congo Airways azui pona ko sunga population a voyagaka na ba condition ya kitoko selon vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona numéro 1 ya CNSS alobi oyo ezali kaka premier lot misusu ezali koya montagneux voire même désertique, mais Dieu a fait grâce. Nous avons atterri sur une piste plate, sèche, ici, à Njili, Kinshasa, RDC. Bongo na sima, numéro 1 ya CNSS elongo na délégation na ye, pe ya Congo Airways ba salaki visite na kati ya avion et pa iwapi ba constataki confort na ndenge ya kosakana te nde DG Charles Moudia Kazadi azanga kite ko remercier chef de l'État pe gouvernement pe asengi na population à soutenir ye. Dire un grand merci. Un grand merci au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour son soutien ferme dans cette entreprise. Il y a cru, il a parlé et il a réalisé. Aussi, profiter de l'occasion pour remercier le gouvernement à travers Madame la Première ministre, Judith Suminwa, pour son accompagnement à travers mon ministre de tutelle, Excellence Monsieur Roger Kamba, ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sociale. Honorable Maotwene Elia Selembao akitaki na quartier Pulumbangu pour na kokotisa bonne collaboration entre population na la police héritier mapine Christian Kiangebe. Elia Kominia Selembao, honorable Maotwene Dule responsable Papa Selembao azalaki mokolo ya mardi na quartier Pulumbangu kuna na Kominia Selembao, honorable Maotwene ayokaki nungu ya kozanga collaboration tope boyokani
monene entre ba agent de l'ordre et longona population avandi na quartier Pululumbambu ye lokola elipe molobeli na bango yende azalaka na initiative oyo ya kotia social kuna pona ko éviter insécurité na quartier oyo kasi tango ayoki nongo kobenda na ezali tango nyonso kendaki peti na bureau du quartier epai wapi asolaki na ba responsable ya quartier Pululumbambu nyonso kaka po kimia ezala na quartier oyo population à vivre na ndenge ya malamu insécurité ezala te pe collaboration ezala malamu entre ba agent de l'ordre et longo na population soki collaboration ezali te eloko moko ya malonga ekoki kobima te. L'homme du terrain honorable Maotwene du les responsables Papa Selembao na sima ya kosola na ba parti nyonso apesaki ba précision na micro ya Info Lingala journal ya peuple. La police ndem dazana wakoki ya ko sécuriser biso mais kuluna a ko sécuriser biso te biso toza obligé de coopérer na bango na to ko yebisa bango ke eza malamu te population obine boza habilité ya ko kengede la ya ko protéger bakoma komona bino lokola banguna esika moni danger kuna okimela pa na yo akoma komona yo nde okomi mutu mabe po na ye na solo na bango makambo wana nde na sengi na biso ya population tout ça la part na biso tobanzi ke de senti honorable Maotwene na quartier Pululumbambu ekobota mbuma kimia ekozala entre population et longo na ba agent de l'ordre pamba te bango batami wana pona kobatela la population et longo na biloko na bango. Honorable Maotwene descente na yo et soulager bana Pululumbambu basepeli po ba ko vivre na kimia et longo na ba agent de l'ordre. CNSAP a procédé à qui week-end et les na distribution yabakoli à fin d'année en faveur yaba retraité na ye Polanda. Activité Oyo et salemi en faveur yaba retraité ya Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. CNSAP na mokuse toujours na bokambemi ya directeur général na bango les top managers junior Matamelanga et koti na cadre ya produit Oyo et outi kozala bongo développé kala mingi te Oyo et bengami action sociale et sanitaire yango elandisami na loi numéro 22/031 il y a le 15 juillet 2022 promulgué et painaye moko chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kolandisama na ba orientation il y a son excellence vice-premier ministre il y a fonction publique Jean-Pierre Liaou na arrêté naye numéro 049 il y a le 5 mai 2023 à la CNSAP pour prendre nos colis pour fêter bien la bonne année. C'est comme ça que nous sommes venus. Que Dieu soit loué pour ça. Nous avons reçu les sacs de riz, sacs de semoule, les cartons de poulet et 2 bidons d'huile végétale. Directeur général Junior Mata. Il a songé à nous, les retraités. Ici, que ce soit les émérites ou les honoraires. En tout cas, coup de chapeau pour CNSAP. Qu'elle continue comme ça et faire encore mieux en mieux. Vraiment, pour les chapeaux DG Mata et aussi à toute son équipe au conseil. Nde nanzela ya direction générale ya CNSAP Oyo ekambamaka et pas ya directeur général Junior Matamelanga ezali kosala mikolo na mikolo misala ya boye ezali kolakisa bonne marche ya CNSAP Oyo bakoli ya suka mvula esepelisaki ba retraité na ye makasi ndenge bozali komona na bilili bango nyonso batali pe basepeli pe balobi CNSAP azali mosungi na bango top manager Junior Mata Wumela. CNSAP, tous solidaires, tous bénéficiaires. Travail pour tous, Ezali initiative nationale, Ezala Kibongo lancé mercredi 24 décembre 2025 et le Kina prison centrale Yamakala en la ville province à Kinshasa et pas la fondation Lona Oyo, Ezala Kibongo dirigé et pas la distinguée première dame ya RDC Denis Nyakiro, Tshisekedi Stéphanas Kande Nathalie Kala Kapenda.
Fondation Luna a déployé initiative Noël pour tous à travers Mboka Mobimba ya République démocratique du Congo. N'habite à quoi apporter espoir, paix, réconfort et paix à vulnérable. Initiative nationale Oyo Ezali dirigée par distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Geste Oyo ya haute et banda kimongo na prison centrale ya Makala et kozala déployé simultanément na ba prison ebele pe ba orphelinat o ezwami bongo na République démocratique du Congo. Vaste chaîne ya solidarité oyo ezali pona ko viser ya offrir moment moko ya partage ya dignité pe ya espérance et pa ya population oyo bazali très fragile na période oyo ya ba fête pe ya suka ya mbula. Visite oyo na prison centrale ya Makala ezalaki marqué na distribution ya ba dons concrets ya biloko ya kolia bamatela bilamba ya kolata. Fondation Luna baengagaki baction structurelle pona ko améliorer ba condition ya vie ya pa prisonnier pe ko réhabiliter ba pavillon pona ba femme pe bana ya basi. Roger Amai bakisa ba don ya ba médicaments pe équipement essentiel. Et ce qui est maloba, libosé ba bénéficiaire, coordonnateur a rappelé qu'il n'a pas femme valeur na bango en tant que mère, sœur, pe fille ya nation congolaise, pe assurer na bana nyosoke avenir na bango et ko s'arrêter awa na présenté. Wana ezalaki maloba ya Joël Makubikwa, coordonnateur ya Fondation Luna. Azanga kite na kotalisa na bango ke ba vivre pe ba non vivre oyo bazali kozwa ezali penza aide matérielle kasi mingi koleka ezali témoignage ya proximité oyo ya compassion pe ya humanisme. Lelo geste oyo esalemi na Kinshasa ezali point de départ ya mouvement ya solidarité oyo eko s'étendre na ba échelle ya nation mobimba. Ba bénévole ya Fondation Luna bakokende na prison ya Lubumbashi, Kananga, Beni, Bunia, pe Kisangani. Démarche oyo ezali ko s'inscrire na continuité ya mission fondamentale oyo ezali ko redorer sourire pe espoir na population le plus vulnérable. Fondation Luna baza ko réaffirmer que chaque enfant azali ko mériter ko ressentir chaleur pe magie à Noël. Fondation Luna ezali présidé par ya épouse ya chef de l'État Denise Nyakero Tshisekedi. Na cadre ya ko revendiquer ba droit na bango Asbel, les chômeurs a droit à la vie. Basala ki bongo marche de santé pe ba échange de samedi 27 décembre Fabrice Lungombi Igong Tingi héritier Mapinem bazaki na compte info Lingala. Nabokambemia coordonnateur na bango Christian Bouyi Asbel chômeur a droit à la vie basalaki mo bangé na marche de santé et zalaki bongo week-end eleki ba chômeur ya République démocratique du Congo basanganaka tango nyonso pona ko revendiquer ba droit na bango ko singa na l'état congolais aye bana ko reconnaître ba droit ya ba chômeur pambate moto yo azali ko salate et singeli pe abika na mwa muke natina wana mo bangé na marche de santé oyo e bandaki na UPN nzela bazali kotambola pona ko lancer message na bango pe kotalisa eloko nini oyo l'état asengeli asala pona ba chômeur ezalaki pe occasion pona ko sala échange de vœux entre bango ba chômeur pona ko kota année ya 2026 na ndenge moko ya malamu nzela bango na bazali kokinde balati ba polo bazali kotalisa ke chômeur pe esengeli à vivre point de chute na bango ezalaki bongo na rond point triangle oyo ezwami na commune ya Mongafula et pas wapi ba chômeur ba chitaki pe coordonnateur Christian Bouyi azangaki te ko pesa message na micro ya Info Lingala journal ya peuple. De notre sangani na cadre ya Asbel les chômeurs à droit à la vie cellule nabiso ya cité verte to tambolaki pona ko betambela na bakonzi mboka na ndenge constitution lobi na article 36 que musala eza droit pe eza devoir. L'État sengeli garantir musala na ba chômeur pe l'État sengeli a protéger ba Congolais contre le chômage. Mais tout le monde a lelo ba Congolais va abandonner. Chef de l'État do sala be fort yebi mais sengeli a matisa sous be fort. Neto sengi. En attendant que ba chômeur bazwa misala
gouvernement koko futa ba chômeur congolais $100 ou plus chaque mois. Tozosenga na gouvernement a facilité kozwa misala balongola condition il y a 3 ans na 5 ans pour misala ba remplacer na stage professionnel il y a 1 année payant et puis na souka après évaluation ba engager bateau. Tozosenga na gouvernement kanisa pe ba chômeur baza na étranger ba congolais belé ba bimi mboka po passer le kaki po bazanga ki ya kolia ya ko vivre ba ko luka na poto mais na miki la poto ba ke bazolala na nzela bazolala banzala bazo vivre na kosenga senga na mendicité. Le gouvernement va créer na niveau de la communauté internationale pe na conseil des nations. Le gouvernement proposer convention moko et comment on faciliter ba étranger bazwa misala na bamboka o bazali. Ndeto senga na bakonzi ya mboka chef de l'état yo la kaki kopesa misala na ba congolais aspect le chômeur a droit à la vie yangolo tozo ko bele maliboso na yo ko sembe pesa biso misala mboko mona ke ko de la réussite ya mandat na yo. Bosimba pe boyebake Asbel chômeur a droit à la vie ezali wana pona kosangisa ba chômeur nyonso ya République démocratique du Congo ko belela ko dénoncer makambo nyonso mabe oyo ezali kosala mela ba chômeur pe koloba na l'état esengeli asala quelque chose na kokanisa ka pe ba chômeur na mois meya na fin du mois pe pourquoi pas ko créer ba emploi ebele oyo ko permettre bango ba yeba pe na koza mosala kasi lokola nanu bazi mosala te bazali ko démérer la chômeur esengeli l'état asala quelque chose pour Nabango, wana ezali message ya motuya, oyo Asbel chômeur a droit à la vie, ba pesa katango nyonso, na bokambemi ya coordonnateur Christian Mbui. Clôture ya premier trimestre et salemaki weekend eleki na complexe scolaire mama pemba un peu de ezami bongo na commune ya Kisenso la Dilandu apesi mi ba détailler. CAA azongisi déjà ba vol na ya Kinshasa Kolwezi Michael Bristo apesi mi ba détailler. Père Noël a décidé na ye comme tout adulte qui se respecte alali ala munki alobi a fêté na Noël na Kolwezi di à partir le 19 décembre 2025 oyo nkingo compagnie africaine d'aviation CAA a zongeli avec un pack pe idéologie ba vol na ye à destination Kinshasa Kolwezi. Père Noël olobi nini batoto ya Kolwezi ni kuna kuya sawa Kinshasa Kolwezi à partir le 19 décembre na CAA. Oh toloba kite Papa Noël anakuya CAA mojalisi. Troisième semaine, il y a marathon de prière et d'action de grâce sur la paroisse Lembagar 1. Et Salema Kikito, Payoapi, évangéliste itinérant son excellence Nerombungunde Azalaki Bongo orateur. Et bandaki depuis le 1er décembre, marathon de prière et d'action de grâce et Kobaki. Boyignon son paroisse Lembagar 1, il y a district ecclésiastique, il y a 18e communauté des églises d'alliance au Congo, c'est Yasenamokuse. Bosimbake paroisse Oyo et Yambaki Bongo honorable Nerombungu évangéliste itinérant pour Namokolo ya dimanche 22 décembre. Honorable Nerombungu a abordé le thème central Oyezalaki. Ta parole est puissante. Honorable Nerombungu yepe nangambunae a abordé qui va sous-point ya ndenge na ndenge. Comme thème principal, c'est ta parole est puissante. Nous avions essayé de développer la parole et la puissance de l'Éternel. Les premiers jours, nous avions eu comme sous-thème la définition d'abord du thème. Et le deuxième jour, nous avions développé les mêmes sujets, mais avec un sous-thème. Un autre sous-thème, c'était la Bible. Parce qu'on ne peut pas parler de la parole de Dieu sans la Bible. Le troisième jour, qui était le mercredi, nous avions prêché sur les effets de demeurer dans la parole de l'Éternel. Il faut d'abord comprendre et connaître les principes, les fonctionnements de la parole de Dieu. Et le quatrième jour, c'était la puissance de la parole. C'est ce que nous avions démontré aux gens, la puissance de la parole de Dieu. Et le cinquième jour, nous avions démontré, qui était le vendredi, nous avions développé sur la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous avions clôturé et avec un soutien, les chrétiens mettent ta confiance à Dieu. Nangambu ya coordonnateur ya district Kin Central, révérend Jean Lelo, yepé apesaki makanisinae par rapport à la prédication ya honorable Nerombungu, évangéliste itinérant. Les enseignements étaient adaptés, profonds et édifiants. Oui, ça encourageait le peuple de Dieu à espérer en Dieu comme le message de dimanche. Il a exhorté le peuple de Dieu sur Daniel 6, 23.
malgré les complots, malgré tout ce que nous pouvons connaître comme problème, mais mettons notre confiance en Dieu. Nangambo ya ba fidèle bango pe bazanga kite kotalisa esengo na bango par rapport ya prédication. Son Excellence ayebi musala ya kolesa batu liloba nzambe, il faut comprendre ata ozala ki mayele te, il faut comprendre eloko nini ya zoloba. Nzamba pambola ye abakisa ye o lisusu akwa kolesa biso. Azana esengo mingi. Na bandaki banda lundi ti lelo na suki si dimanche. En tout cas oya yete a raté po matei oyo eleki awa. Soki oyebi maloba nzambe te, soki okoki kobongana te, donc oza musika. Likambo etali insalubrité na bawenze ekomi penza lokola momesano ba reporter ya info lingala babeta kituru na marché makongo kuna na commune ya Lemba bona na babeta longola Christian Kangebe. Insalubrité na ville ya Kinshasa ekomi na yango lokola momesano, bato bazali kovanda na salité pe ekomi normal malgré appel ya chef de l'État oyo a lancé dernièrement pona ko belela likambo etali bosoto na ville ya Kinshasa ya kokamwa ezali même bisika oyo esengeli ezala aseni mutu ya ko asenir yango azali komona na te ba marché ya ville ya Kinshasa lelo ekoma na yango ba dépotoir ya bosoto awa tozana marché Makongo na commune ya Lemba bino moko botala ba reporter ya info lingala ba betaki tour kuna pona kotalisa bino degré ya bosoto oyo ezali kuna même bateki oyo batekaka bazali exposé na ba maladie ya ndenge na ndenge balobi bafutaka ba taxe na bango en bonne et due forme kasi marché oyo ezali asenite ba ebite misolo bafutaka soki ezala kapona nini otala bosoto boye batu bazana ba toilette nzinga bafongola yango po salité et se déverser pene wana boye ba mai ebele ezali ya kovanda salité ezali wana solo lokola kaka ezali toilette nzoka ezali wenze esika batu bavandaka kobanda tongo tipokwa bazali kolia bazali komela bref bazali ko vivre na environnement moko ezali vraiment pollué na likambo etali salité boye marché Makongo ezali ko mériter boete ndenge bateki balobi tango bamonaki ba reporter ya info lingala twana salité makasi tala wenze banzete salité bazoza mbongo eloma malonga wenze salama ezate donc pasala tuta bamesa wenze kufi batol ezozokisa batu bazuzu bambongo bamama te bamama nde bafali ba place wana awa botelemi malamu mpo mbula ebete so mbula ebeti awa na bato moya kolekesa te tala salite na sa mesa sala bozofutama otala na sa mesana silme mpe salite wana solo ezali vraimen mpona bakaniveau oyo bamama ya wenze na bandako eza zingazinga soki badala bango etondi balekisa yango kaka na terrasse ya moke oyo songa na pase na bakonzi batrouvele biso solution na wenze oyo po eza grand marché ya terminus apart yango wenze mosusu eza te na wenze ya terminus chef à wenze chaque jour akozwa 2500 à chacun mais tala salite nde baotika yango atiki salite desordre akobeta un mois po alingaka salite nga moko tala nde bana babuka wenze tande eza oui tozoteka tozopesa moko chaque jour 1000 francs et chaque samedi topesa lisusu 1000 francs lokola 2000 chaque samedi mais par jour topesaka 1000 francs ya ticket ata toteki te me basenga kaka mais wenze eza tellement salite bazobongisa wenze te na mbongo mpe ya poubele tozopesa mais biso nde tozofute moso moto ya poubele aye tobakisi lisusu mbongo topesi tobanzi ke ba autorité ya ville babeta sete na ba différents marchés ya ville ya Kinshasa marché ezali esika bato bazali kosomba pe koteka boni ko vivre na bosoto boye lokola bato oyo bazali obligé kaka ya kokoba boye ezali malamu te to sala quelque chose milliers bato bavandi milliers bato bazali koteka ezala vraiment aseni marché Makongo bourgmestre ya commune ya Lemba tala ndenge ezali pasi pe mawa Potiva pesa potopoto kitoko ozala mukolo to mwana bino nyonso osengeli komela yango. Potiva encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Potiva. Soka ba mama nyonso batimbe ya Potiva potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Potiva. Potiva. Protéines, vitamines
énergie aza mayele na classe abelaka te alembaka te. Bamama, félicitations na bokoneri bana. Protivat, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esake. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama detsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivat, pour bébé. En tout cas, info lingala ya lelo ekomi na suka. Merci mingi na Nathalie Kaila Kapenda oyo akumbela ki édition na sima caméra tozalaki bongo na Igor Ntingi montage esima maki na Fabrice Lundo mepe Christian Kangebe ni journal peu pour la peuple ezalaka supervisé et pas héritier mapine mbandeko botika malam au revoir. Noël a décidé na ye comme tout adulte qui se respecte alali à la munki à lobby a fêté na Noël na Kolwezi di à partir le 19 décembre 2025 oyo Nkingo compagnie africaine d'aviation CAA a zongeli avec un pack idéologie ba vol na ye à destination Kinshasa Kolwezi. Père Noël au lobby nini batoto ya Kolwezi ni kuna kuya sawa. Kinshasa Kolwezi à partir le 19 décembre na CAA. Oh toloba kite Papa Noël anakuya CAA mojalisi.